Ya ini dia. Ini. Ya kan, Mike? Ya. Aguantando, callando. Si nadie es perfecto. Nee, is goed. Laat het even. Ja. Ja, is goed. Ja. Bon, c'est bon. Na monde va côté déjà descend, c'est bon. Bonsoir, 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 dans le monde entier. Oh, Bolanda, Manuela Kitoko. Manuela Kitoko, bon, mon na style, hein. Na style qui garçon lelo. Na style moi, hein. Moi musique américaine, ndinga ba garçon. Na pena ndinga ba garçon. Et là on y écoute ici Manuela Kitoko susu en direct. Tanga na osala rando na Chantal. Na lobaki nga Manuela naza déterminé. Mututu oya kokota na nzela ya rando na nga na Chantal Ibola akoleka te akobika te. Na banza ba uncho mona mode auto sala en direct. Na moni alobi makambo azo comprendre te pourquoi Manuela Kitoko alongoli makolo na ye. Po bolingai bozwa nde direct a lelo ke bo mona suite F1 ya Manuela Kitoko na mamingeni mode ba obeta ye kuna mamingeni na obetama. Bonga bozwa suite F1 malewa lelo mais gloire à Dieu bazala kite. Et là, on y s'est passé. Na moment où on a obunda rando na Chantal, na opupula Chantal. Maminge ni bolanda ki Chantal ibolanda nga lobaki alobi nini. Moi na Manuela na komela ki na Instagram, jeune fille nga. Chantal a loba po Chantal a ebo komate abotanga te. Alobaki ke moi na Manuela na komela ki na Instagram. Ezalaki Chantal ite muta komela ki moi na nga. Ezalaki mamingeni akomela ki jeune fille nanga na Instagram akomeli mwana nanga boyoka. Coucou ma fille Manuela, bisous tantine mamingeni. Mwana nanga répondre mamingeni boy. Alobi mamingeni. Ennemi ya mama nanga aza ennemi nanga Manuela. Wana jeune fille nanga 14 ans répondre mamingeni. Ennemi ya mama nanga aza ennemi nanga. Yo mamingeni tellement obota bana bizengi yango wana oye ko lukanga menga mama na ngai abotanga na kizengi te yango na koki ko solisa ote mwana na ngande bakomana ya komela ki mamingeni eza na makomi donc mamingeni na ke ko luka mwana na nga oloki contact na mwana na nga na sima mukongo po ndenge Chantal illettré abandai ko lobana ba direct na ye na benga nga. Omoni mutu soko ke ko luka bana na nga mwana na nga na bandai ko zela na silisa na makambu na sala yo mamingeni surprise parce que mamingeni yo mutu ke ko luka mwana na nga okomeli na nzela Instagram mwana na nga po yo ki balobi mwana nkoi aza nkoi mamingeni message eza boy omoni nga na baki naza déterminé na makambu o etali ke mwana na illettré mutu okota na nzela comme yo nde ba robingele ba lobai ke ba oyela nga na Hollande ba Chantal babai ba oya sui na Hollande
baroya maminge na yo lakisa bango ndaku na nga na Hollande maminge no moni nga so okoti na nzela na nga na linga na peso somo omoni ba robingele ta bolinga ba uta France po ba yela Manuela kitoko na Hollande na linga na pesa nanu yo maminge ni somo lelo mais bozala kite peuple congolais omoni samedi modèle obibo samedi à partir à 15h si 16h ba ozala et pas ya mayombo à partir à samedi bozala connecté bo yeba ke ngana mami nani aza mwasi o aza na mabela reglaka ngana zaka mwasi atembe mode na yaki cheyo moni osala en direct oui na yaki na sepel ngo pesinga rendez-vous samedi ngana ko sala en direct place wana yo lobby soki bo yete a mode seko o yo lobby ozana ngote na sama kolono me yeba monde na bandi chasse à l'homme mode na bandi chasse à l'homme omoni mwana na illettré bango bakanisaka baza ba yanke na Paris omoni nga Manuela na che défi omoni bino na mamingeni so bozana mutu bokalikile luzombe boyana luzombe na ebisi bino boyana mutu nyonso boyana bango to laksa bino na nakola na poto na nakola na Kishasa nani abanga na nani abanga te na sepeli po mode de ya lobi ke Manuela kitoko esa kenda ko beta mode na kenda ko beta mode a retira plainte alobi yango très bien en direct bomona ngande na vandaka na mwasi mwana mobali na joa nyonso so muninga mwasi olingo changa lisapi na lifuni na olakiso ke na Manuela kitoko o eza surprise ya lelo na eba imuma na nga na calculer mami na sa bino surprise na koma tili boso ndako mami tonga to buko porti to menacer garçon batu o place mode vandaka lobité na ebi likambute mama na ebi likambute nazana nga muntu abatu nazana papier te na ndeko na bino na nga na papier te boya ko sala désordre mbila ko kweyawa baya ko refulenga toyoki mwana mobali wana mawa to filmer mwana mobala batu garça bata leli azana mukandate abiki aleli abimbila so akwei naza sans papier pardon mama donc mwana mobala leli pardon to tiki mais samedi mamingeni omoni samedi omoni ka luki mwana na nga o yo lingo sangana so omoni bo sangana Chantal o sangani ya CC yo mto yamba bango laksa bango shenga mais avant boko ma shenga Chantal wana ba frontière efungwama aya Hollande mami mokilipe lingako yeba mami na Manuela nani azalaka makasi nani alemba na sepele lo mo kopena lobby ezala teke bino na kopena zotala kopena zobetama koto ngana obeta yo pona lobaka ngo devant mokilike nga Manuela na obeta yo mamingeni omona to gangi ko ganga te samedi rendez-vous na 15h ti 16h na kozala liboso a vie mayombo po bolobi pa vie mayombo na centrumbo yo somba biloko na faux shop ya mayombo vie mayombo epa na yo ekoyinda samedi ponga Manuela na oya to koyeba nani amwasi ayanke muta matata mode omoni yo okamwa na yeli yo ofinga ngati na oya otikelo kola omoni kola no deklarara na oya opeso kola na yo otikelo kola mode na oya opeso kola oyebi somo nanga to buka ode ya lino omoni mode abuka na lino to kendela na ndaku kande na yara chasse à l'homme donc touro chasse à l'homme eza samedi na mwasi atembe mamingeni na mona oko zanga te na yoki ozoganga kuna samedi borozala boya ngana oya 4 va ete moda vanda na Rotterdam ban direct bo sala na Luzombe yo Luzombe nazape na posa na yo Luzombe ozala samedi kuna po Nujak na biso Rotterdam ezara Luzombe ambassadeur Luzombe Nujak na biso voyou garçon les plus voyous à Rotterdam batu babanga eza Luzombe nazana bosenga na yo samedi kozanga te samedi na 15h à 16h mode atangi kombo na Luzombe na ana posa na yo Luzombe soki nga na koki kozwa yo te omoni mami Luzombe omoni grande sœur no mami Luzombe na obete lo mami Luzombe na yebisio Luzombe na obeta mami Luzombe na mona ke awe na bailance lan batelengana na blandini sekia na bakadi ba obenda na gifle lo yaya na niveau moko Luzombe ki nu jako yo salaka obimisango so na zuyote comme yo mona na raté na obeta mami Luzombe ya telengana na bakadi na obete lo grande sœur mais rendez-vous ngana bino samedi mami ngeni bana nanga yo touché mwana nanga yo Chantal a utilisé yo okendo luka mwana nanga na Instagram o luka mwana nanga na Instagram
mami mokili pe lingare ye banga na yo suite fin na baki rando ya Chantal mutu akocha mutu amoni ka cha mutu na makambo ya Chantal Ibola na Manuela Kitoko na lobaki yango naza déterminé tant na ba déterminé wana na sala blagité mokili bonjima kiteke na na yeba yike lelo Manuela okitela ma modena mamingeni na kiteli bino parce que bo sala ka en direct mo ko utiko le kapé ba tindelinga oyo bo sala ina cho bungela nga na tala ke o chrétien nga na bima mingi no chrétien nga oluki mwana nanga yo muto koyamba ba robingele donc bino kombo koyamba ba robingele en rapport en zil o bo yambela robingele na ba Chantal mami kozanga te samedi peuple congolais modé ça lobi na munoko na ye samedi na 15h donc direct alelo na ou melate eza uniquement ke mami okocho torut na makolo ngana auto roswana lisute to swana trop na vie et komi tango bagar ngana yoto bunda mamingeni mokile yebake Manuela ngwa lemba Manuela ngwa za makasi Manuela ngo pena ko sala o ya lobi parce que Manuela kendaki na uti bitumba moni chapeau na uti bitumba bien miné na lai bien miné mutu mo randima kite tina bando sa ba direct na ngana tikala otanga kombo note parce que na boya ko peso indice pona linga na kango moni mutu asona na se mutu abangaka na yela ki otina porte ya likolo chez modé donc tant moi ça longwa cheye a ya cheyo c'est que na bien préparé au modé yo baka un coup kao au moni un coup kao rando to soani trop et comme si ko rando Chantal la sala ba intimidation Chantal Ibola au moni yo ndengo zela ke ba fungola ba autoroute boya chenga au moni ndengo benga 13h aza wesh ngana koli na ba wesh na koli na ba congolais te na koli na ba garçon ba congolais te ba peureux ba banga makambu te o eza niveau te o mona Chantal yo ndengo grimasaka kuna ba banga ko moni nga awa na Rotterdam o Chantal o soki mamingeni bo tshela mutema azadimi toyeba na samedi donc ngande ngoluki mwana na mamingeni ngana yo to swana te peuple congolais ngana mamingeni to sala ka rando te ya ko fingana po esi to sala rando na gania mami un coup kaona no bunda te po mutu ngana lukara na rando na beta na vie au moins mami moni yo ba ke beta abali maintenant na mono place o beta dada te o nga mami na sala sport to yeba ngo ke moninga na mettre sans paquet yo mami ngeni bat bakanisa yo beta nga mais yo yebi ke na beto il faut la qui s'appelle peuple congolais 2020 oyo eza show 2020 eza show mutu Chantal Ibola kanisi ke boyela nga va yo yela nga na ndako nga ba yela nga te intimidation omoni mwana na mutakala mobali na nga lala ki atiki mutakala soki nga nazalaki na Paris mwana na ndenga zo beta porte na nga na fungola porte okoti to beti yo mwasi na mobali neti to boma yo to beta yo donc nazali peno ka tension na bi mwana na onyata porte to kumisa nzambe bakangi ba autoroute mais yo mamingeni o lekate 2020 au moins mobali nda ndimi to bunda 2020 internet enyingana pour rendre bandanga na yo mami mutu na lingara na frontane na makoflo kwa yo mami azate omoni Manuela sobo yete samedi mami seko bangi nganga na olongwa te Rotterdam na ke 45 minutes na mboka no pesi na kenda na sali susu deuxième fois na kiteli mobali na yo mais comme mobali na lobi ke samedi boza pa mayombo na mingi olobate na mingi olobate o ngana kota ki lelo pona opesa message Chantal Ibola omoni mamingeni amukie na bando luka kota na terrain mami bando kota de ya muke na no lingo kota na ring siko yo na ring nanga ezala rando video te meza siko makofi omoni makofi samedi kozanga te prière na ngeza samedi na 15h ba mama na batata o bozala ki na ba activité bo okende misala bozwa pause na moment wana ya 15h à 16h mutu azanga te bokomona suite FM ya mamingeni na Manuela Kitoko modé oko beta malokola mwana mukie na olakiso ke moni nga eza na basi musuba basi ateti nga na kola na bayanke na kola na mibali modé yoko beta mamingeni nanga to beta na boy mutu otala zate ote biso mibali to vandi pembeni basi ba obunda te koto mibali bo beta modé koto Manuela na mami ba obunda yo na ko pardonner ote yo finganga na yo tikelo kola mode nga fona peso kola no yo lalanga monde lo ba lalanga na yo tikelo pe na kola o yo mankanga
na lakiso eza na basi mutu babasi ya ngai mobali ntango manke efo lakiso ke mwasi ya kitoko teti ya libela mobali akomanke nga te so omanke nga na olaliso mode nga na olaliso samedi je te jure omoni ate je te jure mami na ozelo na olia yo na olia yo oniama na etumba na olia yo mode boya o fasi mususu o fasi mususu Chantal Bola rando etikala na sango moni yo muto zwi maminge na amukie na otambusa mami na minute mukie moda obeta ma koto mami obeta mangam na obeta mami caméra en direct vidéo te en direct natiki bino na suki awa rando to kende loin 2020 bat bo beta ma 2020 eza clôture à rando Manela kola na bana mibali mode yo oza mobali nanga ba frontière ekangami naza koto yo naza na bana mibali naza mwana mwasa na beta kabale so moko musu na laksa bino nde na beta kabale na bana mibali na quartier naza entouré na ba garçon na obeta bale parce que ba mona vrai chéri mo boye obeta bale na bana mibali ba dada ba coup de tête donc na mwana petia ba leke belé ba maître ya bana mibali donc na yeli yo mode po mobali na ngaza na Paris donc na yeli yo mode na yeli yo bana mibali po yo wa mobali na kitango oki obumbisa couple bakenda yo moko te omemi pena mibali ba sepelisi yo muninga mobali ngana mwasi na yo na se charger na mamingeni ekenda bongo na ko kenga moko te donc na lobi ke ndenge bandia mamingeni chasse à l'homme boye bisa mami au moins soko zo ya Rotterdam na facilité yo soko ya Rotterdam ni attend direct place aux arts au monanga na komi disponible na yo chasse à l'homme mami ngeni nga na okimiso Rotterdam chasse à l'homme et bandi omoni yo sala ba chasse à l'homme un coup KO eloka makasi ma bombi maîtrise belé rendez-vous samedi si toko ma samedi ou fait dara nemida au revoir fida hein stress hein samedi eza na ngoso ba 4 jours bo bangate ba gros bisous na ba nyonso bolinganga Facebook ya Manuela Kitoko ezongi donc na bazongeli ko sala ba direct nanga na kati ya Facebook nanga Manuela Kitoko ba gros bisous na ba soda nyonso bolandanga belle de belle kipa masokele rando oyo to bi pena to okende loin mamingeni na banda oluko banda kala na nzala na yo po rando nyonso evandi na internet ezalaka yo siko yo yesu oleki na nzela nanga mami yo bio mona muluba nga mona mkongo mami samedi betama Vartma latma how you stem Natiki bino a gros bisous rendez-vous samedi.